dépense nyonso esalami oyo dépense wana ekokai s'orienter te na makambo mosusu. Est-ce que yango na priorité pena na kati ya société na biso lelo forme ndenge toyali boye toza na basecteur ebele mai eza te, toza na basecteur ebele courant eza te, toza na basecteur ebele nzela eza te. Il fallait eloko eya te. Mais lokola eza nango théâtre, lokola eza nango bakaye de charge oyo bayelaka biso, bango bamaître biso baesclave, bango nde baza na télécommande, so bafini 1-1, so bafini 2-2, bosala nini? Moi, que avantage au Congo, je suis stade de Bongi, Babasite Belé, Bongi, Wana 20 mais à Bongote Bongi, c'est aussi un avantage pour nous. Est-ce que pour nous entretenir le stade na biso, il faut que l'organisation ait la francophonie, stade de Bongi? Est-ce qu'il y a une priorité? Il y a population qui stade à 20 mais et bonga martyr et bonga. Tout il faut to bongi sango, il faut to gaspiller belé na organisation eloko moko boyete. Parce que ba millions o ebimia wa facilement to kokai ko électrifier ba côté mususu o électricité zate. Or so courant koti ba to wana ba ba développement ya makambo mususu po eko bakisa ba activité mususu ya malamu eko diminuer pe ba insécurité ba minde ko zala eko fungola makambo mususu ba to mususu ba zala na ba société na bango. Moyen ba kene ko implantant na ba secteur wana ezate po na cause ya électricité ba ko kende. Eko pesa avantage. Na ba côté o mai ezate mbongo wana ba ko orienter ba cha mai ba côté ba nzela eza ko beba ezo empêcher makambo ebele to ba sala no ba nzela te ba million wana iko pe osala nzela. Donc pour nous c'est vraiment un grand regret d'organiser 9e voir nanu kombo ya culture ya makambo ya langue ya bato mususu aussi longtemps biso moko tozana ba langue na biso ebelawa o tozo promouvoir te francophonie. Allez, bato yango pe bakomo saboter bino neti Canada aye na yete ye mutabandisa ba makambo yango ba masolo yango oyo ayete aboyi délégation na ye ya ni bathlète ni ba artiste bozala te et organisation yango po bozo kumisa na makambo mabe boyoka ba athlète bayaki awa bazo déclarer ata maya pamba na site et alaki te ba corriger ki place ba kelaki wana misaye ba noko sala ba bloquer ki pour bloquer mais mai eza na wana ba réseau ezanga raté organisation ya makambo ebongi ekosunga betinga bazala malamu. Est-ce que pona ko bongisa grâce ya francophonie est-ce que pona ko bongisa ba munde peli na banzela pona ko bongisa mboka na bino il faut bosalisa francophonie. To assistaki bona déclaration ya ba député provinciaux ba lobi non akoyo zonga ate pour soka miko zonga lokwa ya kina justice makambo assemblée sur na assemblée lokwa to longa na assemblée fala atika ya mino ba justice ki biso pe to kina justice ko funda ye aza bona ba contre rende belé eza makambo o ba okoti na justice na ebité okoloba nini o tuer informer na ba dossier ngo to ndenge o bazo welela kuna ba wela makambo biso peuple te ba conflit bango bazana ngo entre assemblée provinciale na gouvernement provincial. Parce qu'il y a conflit wana to monaki théâtre musu ba ote ko salisa bango lokola bana mike ba tata mibimba ba génération na biso yo so bata ba 60 mata kuna ba sala makambo moko boye ba pesa nsabino mbote lokwa tangu to alaki bana mike soit bokina malongi po ba binemi ba solisa bino soit na classe nde ya ina ba primaire kuna bana ba 12 ans 13 ans allez bo pesa na mbote pardon kasi basali ba théâtre basali ba théâtre na eleni na nini non eza mambasoni ailleurs soki komba politicien mo ekei eloba mingi souvent ezalaka asali makambo ya bien aye na ba idée mo ya sika mais biso omona ke bakomba ba politicien ebele oyo ekenda sango ezaka ke asali buzo ba moko boye soit asopeli ba musicien mbongo ba yembi nde boyoki donc bakomba bato yokanaka te mpona ba œuvre ba action etant que azalaki boye asali boye nde kombo etikali te que ça soit côté ya bango ba député provinciaux wana mutu aza mpona population aza na ete baotala ba intérêt na bango bango bayebi bakopi na bango na makambo na bango bawelelaka ozwi côté ya ye mpe président ndenge moko mutu aza côté ya population aza te ozwi côté ya gouvernement provincial ndenge moko badefendaka baintérêt ya population te.
aux âmes bien-eux, la valeur n'atteint point le nombre d'années. C'est sur cette note que nous débutons notre belle émission La vie en RDC. Comme vous le savez, l'émission La vie en RDC, c'est une émission qui parle de tout. C'est que ça rentre de tout. Oui, parce que aussi ma politique, aussi ma social, aussi ma économie. Et là, je suis en face d'un grand monsieur. Ngala Mbuta Neuf Lumière. Ouais, mais ça n'a pas kolobela bino makambo kitoko ya mboka yaza na ye et bongo esclave la vérité. Donc ce vous moni awa bo fona mato pour boyo quoi rien que la vérité. Voilà, c'est une émission autre lobela un peu ba sujet moi ebele. Comme vous le savez, l'actualité est dominée par le jeu ya francophonie 9e édition nango. Toloba pe moi mukie moi mbayi moi bulu yekeza bongo na assemblée professionnelle de Kinshasa auto yebi bien que balongolaki bongo le président Godin Poi ake bon na cour d'appel bazongisi ye mais ba député provinciaux basali bon déclaration abiyete makambo eza pena mwa mingi ya kolobela et puis tokeli suma musika toyebi ke na 2023 awa na suka nango ba élection ekosalema toyebi te ekozala to ekozala te. Ce sont les sujets parmi na ordre de jour autre koloba bongo na Neuf Lumière Mbutangala oyo na kopesa déjà mbote. Bonjour Neuf Lumière. Mbote ndeko bonganya esengo mingi komona na bino lisusu na plateau après tant d'années nakanisi dernière émission tosalaka na bino ekozala daté na 2021. Wow, 2 ans déjà passés. 2 ans passés tokutani lisusu lelo eza esengo mingi aprofite mpe napesa mbote na bandeko nyonso oyo bazwi libaku malamu ya kolanda biso na ngonga oyo. Vraiment merci, mais santé ndenge nini makambo ndenge nini? Santé eza malamu na kati etumba malgré mwa ba grippe ya saison sèche ndenge ezobeta beta mwa poussière ezali mwa nini mais tozali quoi. Tozali na sepeli mingi na réalisation toza bongo na Malsi 30. Là je dis déjà un grand merci pour cette belle réalisation ndenge bozomona biso topesi merci na ye na mutoko Mbutangala moi biscuit avant tokota ba sujet du jour na biso lelo moi biscuit ne toloba kaka dernièrement tomonaki moko ya ba conseiller ou bien ancien conseiller à chef de l'état ba mutakalize ye ba nini na ebité otalaki pe vidéo yango monaki yango. Bon biso toza bato tolalaka tolamukaka na net eza mwa pasi eloko moko circuler na net erate biso surtout biloko oyo ezalaka ke ata na bato bapartageaka na bango biloko te bapartageaka yango facilement donc ekomelaki biso même ata 15 personnes batindelaki biso yango tomonaki eza ya kokamwa te eza bamakambo tolobaloba déjà des années tokoba ya une décennie tobanda déjà kodénoncer makambo oyo ke modernité ya baninga epa na biso bautilisateur eza kaka buzoba surtout na Afrique eloko tout oyo ya modernité ya bien ya baninga soki biso baafricain moto toza bautilisateur nango ezaka mpona buzoba ndakisa kasi ndakisa kaka lokola wana te bazwi option ya caméra option ya video batie yango na telefone bango ntango batiaki yango ezalaki basala baespionnage ya bien baye na bapyramide omoni kaka bakoti na batelefone nzoka kuna bazofilme bazotala kote eloko eza boye bazose faire localiser bazosala bakei na bakote baminere na bino ezali bazoutilize yango bazoespionne bino bamakambo moko boye bazoimmortalize bamoma na bango mosusu ya malamu. Mais bino ntango option video eye awa ekomi nango ya buzoba te papa ya age wana na forme ya aza nango na makambo azalaki kosala ntina ya kamera eza nini mpo yo moko moto ozosala makambo na yo oimmortalize yango osala ni moko omonake akutana na makambo mosusu ya bien mabaku mosusu ya malamu immortalisaki te donc bamutakalize ete ye moko ami mutakalize eza ya kokamwa te aza dignitaire ya liboso te autorité ya liboso te esalama na bakatégorie nyonso bagouverneur tomona baministre donc eza nango eloko ya nouveau te eza babuzoba na biso baindo bon tokoloba nini
parce que tout ça ni sur poto il faut na no ba l'état bimisa bibe comment pour na yango tozana mboka oyo ezali chantier monde yo ya kozala chantier eza sous fulu donc avant bo banda kotonga ngo il faut bozwa nanu bo assainir bolongoli na fulu après bo bandi kotonga ya musala munene le tozana batu oyo mental na biso makambo oyo baya bakokotisa biso depuis colonisation ti lelo déjà mito ebeba donc il faut nanu koya nanu lavage ya mémoire esalama na epa bayindo après bozwi matière oyo ya sika bobandi okotisa eza chose facile te mais omona lelo tolobi o biso toza bamboka moko eza ya badémocratie mais na logique des choses biso kozala na mboka ya badémocratie te tokoavance nango te parce que tokomi na niveau wana te ntango bango bakoma eke batie badémocratie na mboka na bango ezali na moment nini ntango bango baki na bapays chantier ezali na badémocratie te bafonctionnaire mpe na baaristocratie ti na ndenge bamoni ke tel niveau tokomeli totya démocratie bino boyembala moko botongi te bobongisi eloko moko te nini te botie au droit de l'homme yango wana bato bazoko se permettre n'importe quoi sanction nini ya malonga bato bakozwa oyo baosala mabe kuluna aza na facilité aboma mutu akata mutu aboma policier aboma mama batu aboma jeune moko boye problème te mais so bakangi ye o bosambisa ye na kimia au droit de l'homme bose faire justice te esila nene bokanga ye après 2 semaines bomoni ye bozobanga ye kutu boyebi ke azalaka wana mais boza aveni mobimba boza so 500 personnes bozobanga so mpe botake bongo l'état alobi tokoavance te mais so okei na bamboka oyo droit de l'homme eza te par exemple lokola bachine na bamboka mosusu bairan kuna bani okuta désordre eza mingi te mpo bayebi kosali fo pa l'état adui yo oza na makambo na yo ti bakende baprogresse boye bamakambo bamao bayaka nango baexécution publique banini lelo kitoko même bapoliticien basazardaka te na buzoba mais biso bapoliticien kosala buzoba nyonso alingi bokende wapi ata bakangi ye aza na prison bokendaka bavisite na baprison okekuti dans les luxe un patron kuna donc avandi ne à l'aise différence eza te apart kaza na ndako na ye te aza na liberté ne nyonso bambeli esika avandi ya kosakana te bato kutu bakoki ebete matolo ti na prison phénomène ya criminalité tomboli mpena makasi na mboka na biso Congo ekoki mpena tombo mpena élevé basambisaki bato baleki kokinape bato c'est que décision oyo bango bazwi yo ezosepelisa te ne bazwi bakateli bapeine de membre bavanda na kati ya prison il fallait kaka baboma bango public mbala moko kutu donc ya kosamba eza te fallait mbala moko kaka exécution publique esali bien eteyi bato malheureusement biso tolingi kokopie makambo toza na niveau nango te kokopie tozwi neti baphénomène wana oui comparé na bamboka mosusu mboka na biso criminalité comme no na niveau moko boye te parce que eza na bamboka mosusu criminalité eza ya maseki te ya farafara na degré moko ya kosakana te ata mwana 10 ans boye aza na arme abeta o masasi sans froid bango na bango moindre discussion mbumeleli mais eza exemple à suivre te mais oyo ezosalama epa na biso todénonsaka mpe makambo mingi tolingi mingi kotraite baeffet mais soki otraite effet eza lokola kaka moto asali fièvre te bokiti fièvre mais soki eza nango malaria typhoïde amibe to eloko mosusu moto epesaki fièvre wana kasi fièvre ezonga kaka te tokotraite effet te fo totraite cause bokangi bacommanditaire te bokangi kaka bato oyo bazokita sur terrain. Or il fallait kolandela circuit wana kozala même pas pressé ya kosala eloko oyo basalaki wana kolakisa bango procès moko ya mbangu non ebongaki no babomba bango balandela piste malamu bakanga bacommanditaire bakanga mpe esika oyo mboka oyo baorgane ekendaka organe mpo ebima na mboka eza chose facile te ndenge ni baglacière wana ezalaka ndenge ni babongisaka babiloko wana nyonso mpo ekende toza na douane awa toza na makambo nyonso oyo ezali eloko ebimaka boye te ifale balandela filière wana malamu eza eloko moko eleki likolo yango komona même chef de l'état bango moko Fachi Beton balobaki ke na kati interview na bango basalaki le 8 juillet awa
pour répondre na ba mituna ya population baloba ke côté ba moni ba faillir makasi na mandat na bango eza makambo ya justice justice ke malamu te donc celui des chef de l'état a avoué bongo aza ko assumer que justice est bien te donc il y a trop de désordre na kati ya makambo buta na rotuna boy na kosamba na bango batikolo ba biso te yo ba pasolaka bato bakena bare po tomonaki mpe molobeli ya gouvernement alobi nde basambisi bango baambare eza te sozoyeba te baambare yango ezaka biso population tozokanisa to eza mpena bambasolo mpe na trafic ya bare nde ezosalela te me so bolanda ye procès malamu ata maloba suka oyo basengaki bapesa bango baboyaki kopesa bango makambo ezali likolo soki olandaki mokolo oyo basalaki neti identification na bango devant bamagistrat okomonaki babandaki koloba deja esika bazali bazosibir bapression moko boye mosusu balongola bango na esika wana eza makambo oyo eza makambo ya moke te eza bareseau oyo eza lie na bato ebele koma bomonaki bamisusu baza wana asalaka misusu azali wana aza mpe neve soki petit frère ya moko ya bato bazokamba mpe bamandataire moto asalaka place ya bien aza na matricule na ye boye na boye mais aza biso na kati ya makambo wana tomonaki baofficier bacapitaine baza na kati ya bamakambo wana oyo bazosala baza mpe na bafonction mpe bango ka bato bamonani mais eza na bavrai bato oyo baza na nsima na bango oyo circuit wana ekufi te bakorecrute lisusu bato mosusu oyo baza na bango besoin na bacatégorie bakoki korecrute e bakoti na terrain mpe bazaka na terrain eza mpe bamakambo oyo ebandi lelo te baperiode moko toyokaka na basera mobutu makambo ya bagorge basera mo toyokaka oyo bato ya mabandi ekoma kutu donc bafoye oyo alaki papa bango aka na libandi donc bapapa na chapeau ekomaka lokola likambo mosusu ata moi eza te epe ekoma so papa abimi donc il faut bozela na poka bomoni azongi ya donc babato ya bagénération na biso bato ya bakala toyebi ndenge ezalaki donc bamakambo ezali ya bandenge na ndenge oyo par rapport na makambo ya bamakambo donc ezalaka nango mais ekomi mwa excès moko ya trop par rapport mpe mokili yango ezobeba chaque jour tozolala tozolamuka mokili ezobeba na kilokoso ya bato koluka komata ya bato ndenge baprogrès scientifique ezosalama elokola afrique kaka moto asufraka makasi par rapport ya baprogrès scientifique nyonso oyo esalamaka yango to osibir yango makasi parce que baorgane wana bazotrafike awa ezokende koservir bamindele ezokende koservir baarabe ezokende servir bapeau jaune eza mpona baafricain te mais bazoboma nde baafricain mpona yango ndenge ezalaka kaka ntango baprogrès scientifique esalamaka makambo ya pine caoutchouc bakoko bakatama maboko esalaki nini lelo este kuna ezovanda kimia te makambo ya cobalt coltan cassiterite ainsi de suite donc tozosibir eza siko biso nde tolamuka toluka tovandisa makambo na biso na bobiso tosala révolution ya solo ya maloba te ya badiscours te nde tokoyeba ndenge akokende parce que tokoganga modernité butu moi modernité moko te toza nango tozaka na bamaboka na biso bakoko batika na bamafuta mbila na bakwanga yango wana le reste wana yali toza basimple consommateur na yibi mwa moke maloba totikalaka mwa moke na sujet ya makambo ya bacriminalité oyo baotiko bon mpe moko ya moto monene honorable Chéribert Okende dossier na epika ti lelo tozwi mpe solution te ezoyebana te bainvestigation makasi esalemi te donc nayebi te mboko oloba nini mpona baka wana eza mpe mbala liboso te makambo oyo esalama tomonaka bapapa na biso bachebeya babomaka bango mpe na mpe basorte wana kaka bakuti ye na mutuka molobela gouvernement alobi eza bacirconstance très différente après wana molobela gouvernement alobi biso mpe tozotalaka bafe papa na biso chebeya azalaka convoqué quelque part na makambo ya l'état na la police et après wana bake koretrouve ye na kota ya Kimbondo na kati ya mutuka ye na chauffeur na ye chauffeur alaki porté disparu kufa nani je crois son bosani kombo te na se tromper te Fidèle Bazana je crois na papa na biso Chebe ya Floribert ndenge moko ye pe papa Okende
oyo mpe nayebaki mwa moke personnellement ntango azalaki ADT na niveau ya lac tosala bareportage kuna ya makambo parce que azalaki na bainitiative mpe mo ebele baagent ya lac à l'époque bayebi. Alors azalaki mpe convoqué na cour constitutionnelle na ndenge après wana batrace na ye eza lisusu te bake koretrouve ye na côté ya poids lourd kuna ke babomi ye. Donc eza babiloko moko ya malamu te par rapport na politique na biso tokoloba nini tointerprete yango ndenge nini, mais eza biloko moko oyo bazizani kaka oyo ya mabe bamaître oyo bayela biso makambo yango tozokopie nde bazokotisa biso na kati ya bamakambo wana. Toyokaki na niveau ezaleli balinga basala autopsie mais famille esopozaki mpo elingi ba expert internationaux bazala mpo autopsie wana esalama. Donc tozotala no nde baokumba makambo yango mais yasi akei aozonga lisusu te eza kaka makambo kaka ya bapolitike oyo ndenge ezomema bamakambo toyebi baassassinat ezozalaka mwa mingi ye babomi na masasi na mutuka eza mpe na bato bazokufaka mpe na bapoison bazali eza mpe na bato bazokufaka mpe na basorti oyo bazokufela. Donc eza kaka pasi makasi. Donc kita biso tozwa conscience nyonso tu wana baacte wana tu tokosala yango na kati na biso mpo conscience eyali te entre na kati na biso kwa mpo oyo osali wana eza nango ata na intérêt moko te ya kobongisa Kongo yango ndenge butu moi toyembaka totombola Kongo tomatisa Kongo tosala boye ematisa Kongo te liwa wana vraiment. Merci Mbuta, merci Nabino Bozo Ndabiso, bon continuez de s'abonner massivement à la chaîne Nabino Correcteur News Télévision. C'est une chaîne OSA Moussala Kitoko. En tout cas, ceux qui vous avez branché, vous avez connecté, vous avez ma vie. Na émission Nabiso et vous avez malang. Et puis vous partagez vraiment ma vidéo Nabiso et vous savez bien, vous likez à grouper. Tout ça comme bongo na Mbutangala, Azali bongo. Moko ya balobeli ya mboka na biso mutu o azana esclave en vérité non nenga yona akolobane kaka vérité bosolo rien que la vérité. Mutangala toloba mambuki ya G ya francophonie 9e G ya francophonie secrétaire général ya 9e G ya francophonie azabongo rwandais ou bien rwandaise à la nationalité rwandaise akoyate ko participer bongo na G oyo pour Rwanda na Congo mwa mbilinga ezali batuni oyete po ya nini o fallait Congo ekomele lettre invitation po ya molobeli ya gouvernement lobi non aza secrétaire organisation za makambo na yeba okomele lettre nelinga ya est-ce que politique na mbaje côté sangani na ebité okolobani mwa muke analyse sur moment problème wana. Ouais, merci na mutuna eza malamu eza makambo moko ya pasi fe ma mindele place bavandaka basekaka biso na façon moko ya kosala te lo bamonaka biso benado bazoba na badegré moko boye bakomadipili biso kaka yango oka na discours roi Léopold baloba na place moko wana ne faut pas réveiller les chats qui dorment. Donc bokozalaka na kati ya buzoba na bino wana bango baza koprofite parce que lelo oyo soki nonu bango moko na Rwanda kuna mobulu ekota entre deux tribus na bango Bahutu na Batutsi ezaka mindele mutu balonaki makambo wana ti ekoma na forme oyo ndenge ekomela nde ekobota makambo oyo guerre civile ya makasi ezala na bango kuna kaka génocide ya Rwanda après assassinat ya Habyarimana oyo azali président Hutu na ndenge bayaki kose réfugié awa Mobutu apesi nzela bayambi bato wana makambo ne banina ba 94 na bakengo ba premier ministre papa na biso kengo esika bazali na lelo ndenge bota liso ba makambo bayebake ndenge sali su bongo bakoprofite nango lisusu bakabola lisusu biso kotoyo na ba Rwanda ekota désordre
mais nyonso wana premier bénéficiaire nango eza baoccidentaux, eza bafrançais, eza baaméricain, eza baanglais, baallemand, bazobénéficie makasi na baminere wana parce que biso awa totransformaka biloko wana te, tosala nango eloko te, tozobimisa yango ya l'état brite na mbongo ya moke, bango bake kuna batransforme ntango bazoya awa, donc bazomvwama se konvwama. Mpo so tolobi tozonga na kala avant bakama bakolonisation, avant bani tokoyoka te histoire moko boye ke biso tobandaki kosatake na barwandais. Et avant eyalaki bongo te ke o Rwanda eza Rwanda ndenge ezalaki wana. Bango bato baki kotya balimite na bango na conférence de Berlin 1885 ezalaki bongo te. Donc tozalaki na biso yango mona bato baza kote kuna, oye na ngambo na biso ya Kivu okomona bato baza pe na bamorphologie ya ndenge moko na bato baza na ngambo wana kuna ligne kaka ekabola, parce que biso na bango na toza frontière ya mabele. Et entre bapeuple na population problème ezalaka te, kutu bacongolais ebele nde bakenda kosala mosala na Rwanda, ebele mpe bavandi kuna surtout na Gisenyi wana bafandi na bango kimia na bapopulation problème eza te, mais baproblème eza baproblème politique e mundele alingi ezala bongo mpo bango baprofite koyiba. Me bato mpe bazokufa mingi eza sikoyo bacongolais na kote na biso, ndenge bagroupe armé wana bazali, mutu nyonso ayoka ndenge secrétaire général ya ONU adéclara ke M23 eza na matériel ya makasi koleka MONUSCO. ozomona ngo normal barebele ya pays moko boye bauti na pays moko boye bauti na Rwanda fabrikaka ata lisasi te, aza na usine na mandoki te, ndenge nini bakozala armé makasi koleka baoyo bauti siko na bapays oyo organisation eza dirige na bapays oyo efabrikaka baarme ya makasi. Mais bêtise wana mpe eleki nango boye population mpe bovandi mpe, donc eza pasi mpe mao yango esala makambo wana. Par rapport na yango moko francophonie bozoka deja g ya francophonie oyo ezopromouvoir eloko ezosangisa makambo wana événement wana esalama, c'est la francophonie oyo euti na français, promotion ya langue française, makambo etali langue française ya bafrançais, yango wana francophonie. Est-ce que biso tolaki bato toboma nzoto tokembela yango tomatisana nde tomati boye na dépense nyonso esalami oyo dépense wana ekokaki kosoriente te na makambo mosusu? Est-ce que yango wana priorité mpena na kati ya société na biso lelo forme ndenge toyali boye? Toza na basecteur ebele mai eza te, toza na basecteur ebele courant eza te, toza na basecteur ebele nzela eza te, il fallait eloko eya te. Mais lokola eza nango théâtre, lokola eza nango bakaye de charge oyo bayelaka biso, bango bamaître biso baesclave, bango nde baza na télécommande, so bafini 1-1 so bafini 2-2 bosala nini? Eye kosalama omotiki avantage oyo Congo ezwi stade ebongi babasite ebele ebongi wana 20 mai ezalaki bongo te ebongi, c'est aussi un avantage mpona biso. Est-ce que mpona koentretenir bastade na biso il faut kaka organisation ya GA francophonie mbongo dépense wana France mutu esali yango to budget ya l'état congolais mutu esali dépense wana, et puis dépense wana esalemi 2 fois parce que je normalement il fallait ça soki organisé je crois 1 an passé ou 2 ans passé bambongo nango ebima na budget esalama te, mais lokola tolingaki kaka tosala yango mpona visibilité moko boye oyo ezotouche nango directement petit peuple te, mbongo ebimi lisusu esalami, stade ebongi. Est-ce que yango wana priorité ya population ke stade ya 20 mai ebonga martyr ebonga tosu il faut tobongisa yango, il faut togaspiller ebele na organisation eloko moko boye te, tosalaka na yango nalobi tozosala makambo oyo eza ya biso te, eza lokola mwana moko boye ya soki 3 ans basombeli ye moto akosala na moto wana ni
Donc, eza ya niveau na ye te eza lokola babiloko wana ah te bon? parce que bamillion oyo ebimi awa facilement tokokaki koélectrifie bakote mosusu oyo électricité eza te or soki courant ekoti bato wana bakozwa badéveloppement ya makambo mosusu mpo ekobakisa baaktivité mosusu ya malamu ekodiminue mpe bainsécurité baminde ekozala ekofungola makambo mosusu bato mosusu oyo bazala na basociété na bango moyen bakende koimplante yango na basecteur wana eza te mpo na cause ya électricité bakokende ekopesa avantage na bakote oyo mai eza te mbongo wana bakoki kooriente batya mai bakote oyo banzela eza ya kobeba ezoempêche makambo ebele to basala no banzela te bamillion wana ekoki mpe kosala nzela oyo eza nango badistraction moko boye na bavisibilité moko ya bato mutu nyonso nde azolanda bazocomprendre na ye ke tosalaki boye tozongisaki boye mais eza kotumba mbongo aussi longtemps makambo mosusu ebele ya important lelo boyebi combien de cas ya bato baretraité babima baretraite donc bato bakenda pension ti lelo batoucha baindemnité na bango te mais bango bapoliticien baa na baretard wana te soki bazalaki na gouvernement basalaki babimi na baindemnité na bango basorti oyo ezalaka bamillion bakozwa yango calmement oyo azalaki premier ministre oyo azalaki ministre oyo azalaki mandataire boye bakotouche mbongo na bango wana ezalaka na raison te mbongo ezangaka te mais bapapa combien bapauvre fonctionnaire ebele oyo bakufi balie mpe mbongo wana te bana na bango mosusu mpe bazokemba balie mpe kaka mbongo yango te mais bapapa na bango basalaki 30 ans de service 35 ans 45 ans voire même ya service ozwi bakala kwa basociété lak wana basali yango liquidation mbongo ekoti bateki babatima nango bateki babiloko nango ainsi de suite mais ti lelo bazopesaka bambongo ya bapapa wana te ebele bakufi bozomona yango normal mais bamillion wana mpe bokoki kosakite na makambo wana mosusu ekomi ka ping pong boke na ministère ya budget biso budget te boke na finance finance te portefeuille finalement donc mais soki makambo mosusu boyoki bamillion ebimi donc pour nous c'est vraiment un grand regret d'organiser 9e voir nanu kombo ya culture ya makambo ya langue ya bato mosusu aussi longtemps biso moko toza na balangue na biso ebele awa oyo tozopromouvoir te francophonie allez bato yango mpe bakomi osabote bino neti Canada aye na ye te ye moto abandisa bamakambo yango bamasolo yango oyo aye te aboyi délégation na ye ya ni baathlète ni baartiste bakozala te et organisation yango mpo bozokumisa na makambo mabe boyoka ye baathlète bayaki awa bazodeklare ata mai ya pamba na basite alaki te bakorigaki place bakelaki wana misala bano kosala bablokaki kobloke mais mai eza nango wana ya bareseau ezangaka te wana bareseau ezangaka te toyebi yango bie toyebi organisation ya makambo na ebongi ekosunga baétudia bazala malamu eske mpona kobongisa bamunde epeli na banzela mpona kobongisa mboka na bino il faut bosalisa francophonie bon souvent biso wana eza gaspillage et puis bocreye makambo ya sika te bozwi kaka bisika oyo ezalaki non tozwi neti na 74 ntango combat du siècle esalamaki mais mobutu akreaki basite ya sika yango wana basalaka bamodification ya inter bato ya basérie na biso bato ya ba 60 kuna mata toyebi bamakambo wana bien ndenge bakreaka bâtiment ya sika ya inter oyo lelo ekoma so grand hôtel tout ça là bakreaki ndenge bayaki kosala bamaison préfabriquée niveau ya kamba dia ding nde batonga yango lelo etikala yango wana nde eyambaka bato bavandaka badélégation mosusu bavandi na inter bamosusu bake ovanda na kamba dia ding ntango ekei na ndenge totikali na intercontinental bâtiment oyo mosusu babakisaka et puis na niveau ya kamba dia ding ekomi camp ya baofficier bazovanda etikali epesi eloko ya sika un plus eno biloko oyo ya kala na irresponsabilité bolinga korefoctionne te eza devoir même na ndenge kaka ya bacomité de gestion ya banini wana oyo eza géré na je crois na ministère ya esu et puis banomaka badg banini mais normalement il faut baentretenaka banini wana eza te mpo minda epela to nini eza eloko moko ya extra non irresponsabilité eza makasi eza kutu makambo ya soni kolobela yango minde epeli boye eza makambo ya soni epi bocreye esika ya sika te
babiloko ya kala stade ya sika etongami te eloko moko te nini te epuis mpo bosala makambo wana il faut ezala sous francophonie non eza makambo ya soni vraiment eza makambo ya soni tozokoba na yo batienga deya kuna epai ya les grands réal bino ezalaka kaka boye soki ezalaki tozolobela bafaiblesse sexuelle awa ekozwa ata 2 heures du temps tozoloba makambo ya ntina pas même soki à peine 30 minutes bozosala signe ke bolingi bokata wito kota mwa moke na makambo oyo mbilinga ezali bongo na assemblée professionnelle ya Kinshasa balongolaki nani le président Godé pour ba décision yaki et puis ake na cour d'appel bazongi ici mais lobby to assistaki bona déclaration ya ba député provinciaux ba lobby non akoyo zonga te pour soka miko zonga loko yake na justice makambo assemblée sur na assemblée loko to longa na assemblée fala atika ya mino na justice ki biso pe to ke na justice ko funda ye aza bona ba compte rendu belé bazala ba dossier moi muke belé o ba funda ye ndeti makambo ya honorable oya biso ya lingwa la comment dit sunani honorable wa lingwa la député professeur lingwa o bakangaki ye na makala et puis asali presque une année mobimba kuna na makala mbongo na ye e banoko bima mais Godé pour banoko liango eza bakambo o ba okoti na justice na ebité okoloba nini o tu es formé na ba dossier ngo to ndeni nyonso kaka nde tozoloba eza makambo ya soni ailleurs soki komba politicien moko ekei elobami mingi souvent ezalaka asali makambo moko ya bien aye na baide moko ya sika aye na bareforme ya malamu mais biso okomona ke bakomba bapoliticien ebele oyo ekenda sango eza kaka ke asali buzoba moko boye bolimbisi asali makambo moko boye eza ya ntina te basali makambo moko eza intérêt ya peuple te soit asopeli bamusicien mbongo bayembi ye nde boyoki donc bakombo ya bato yokanaka te mpona baevre baaction etant ke azalaki boye asali boye nde kombo etikali te biso bakombo etikalaka na baambiance na bamakambo moko boye oyo bazowelela kuna bawela makambo na biso peuple te bayebi baconflit bango oyo baza nango entre assemblée provinciale na gouvernement provincial parce que ya conflit wana tomonaki théâtre mosusu bautaki kosalisa bango lokola bana mike batata mibimba bagénération na biso oyo biso bato ba 60 mata kuna bakosala makambo moko boye bapesanisa bino mbote lokola ntango toalaki bana mike soit boke na malongi mpo boya binemi basolisa bino soit na classe nde yai na baprimaire kuna bana ba 12 ans 13 ans ale bopesa na mbote pardon kasi basali bateatre basali bateatre na elemi na nini non or peuple aza kosouffrir tala Kinshasa yango lelo degré ya salité oyo eza na Kinshasa ya kosakana te mokoyoka baslogan kini bopeto boye na salité oyo eza na Kinshasa amoi kozala na Kinshasa totambolaka na Kinshasa te solo mabe koloba te makambo mingi ya kitoko te ya ntina te kaka na Kinshasa oyo bazokoka koassainir ville te que ça soit sur le plan sanitaire que ça soit sur le plan mental donc ozotala bato ozotala jeunesse oyo komi na Kinshasa awa donc fulu na fulu bar nde ba terrasse nde terrasse kale alaki soda anteni aza na bar te boyebi ke bapembe bakolokota ye bana classe en uniforme bakozala te mais tambola na Kinshasa catégorie ya bato baza mingi na kati ya bikala bajeune misusu na bauniforme bana classe na sera classe basoda kutu ekoma neti mwa lokumu omona mosusu mpe ya bapete colonel major ye wana bavandi anteni na nganda moko mpe bisiki moko mpe agu ebeti mpe atelemi mpe aningani mpe namona kutu mpe bapeme mpe na nzela te mpo yai mpe meme na bare baomona mpe na bamoni soda moko boye bazingi wana bapeme alakisa badocument r wana azotambola boye mpo wani mais lelo nayebaka te soki baunité wana ekufa ye surtout bapepe namona esu bapepe te bazala na passant rouge awa bakomi pepe na pepe nayebi te soki ezalaka kaka natamboli neti lelo naleki ti bakota bakandu fungula wana namoni ata pepe te
nayebi te eza nini. Donc Kinshasa forme au Kinshasa ezaleli yango te. Combien des arrêtés oyo eza signé oyo basigné mpona nuisance sonore biso ya eloko bapekisi ondenge neti kutu batindi yango nde lisusu makambo ya baujana eyindaki awa mwa démonstration esalami bakangikangi bana na babar tomona bavideo esirkila. Mais lelo oyo banani bazorenie bazotambola butu moi ozomona. Donc so ezaki makambo wana biloko wana efo eboma misu nde 70% ya population tokufi misu biso bamibange oyo mpona babosoto oyo tozomona butu moi. Donc Kinshasa eza kaka boye bato bazosala nini bato bayawa baindien balibanais banani bazotorture bato ya kosangana te na basociété na bango basalisalisali oyo ezonyokola bato na basous-traitance ezonyokola bato na makambo ebele bajournalier boye olongo lobwaki mbongo ya malonga te bakopesa mutu moins de $2 par jour bazosala nini. Que ça soit côté ya bango badéputé provinciaux wana mutu aza mpona population aza na ete baotala baintérêt na bango bango bayebi bakopi na bango na makambo na bango bawelelaka ozwi kote ya ye mpe président ndenge moko mutu aza kote ya population aza te ozwi kote ya gouvernement provincial ndenge moko badefandaka baintérêt ya population te eza plus baintérêt ya makambo na bango moko apo epuis ekei na ndenge balobaka ke banzwako bakobunda matiti komona pasi. Voilà, merci tous Koba, merci tu peux quand même d'avoir 5 minutes, j'ai vu que tu débordé vraiment minutage et belé, merci la réalisation nayo. Merci bongo na 2G ya chaîne Mounene Correcteur News Télévision, abonné à Correcteur News Télévision. Na yo sibino bo continue ko s'abonner. Tout le monde qui est abonné ba obakisama et ça la biso bien, bo commenter et belé, bo la équipe émission au pena et vous faites biso makasi courage et volonté. Et recours toujours au salon Moussala qui te coupe pour tout ça, c'est ça notre devoir pour fournir des informations. Voilà, ton combination Kanina Lobaki, Mbutangala, 9 lumières, moi, na côté Asuka, tout le monde Asuka vraiment, Boulimbisi, tout le monde balasi, maman, tout le monde a bon côté, mais l'élection en 2023, ah, est-ce que pour nous, on a Kozala, tout peut Kozala. Jusque-là, tout le monde a un décor. Ils ont assuré bisoté que l'élection kozala. Bonjour ba carte d'électeur ba doit s'enrôler. Déjà l'aura les boursiers ma carte d'électeur 40% ba carte yon so bilonge limwe, ba kombo limwe. Ngamo na zoloba. Etikali pembe, kaka mo ba ligne mo mike ya bleu, ezomona na pembe nesili. To ke no voter na ngonene. Na biloko mususu. Il faut to ka soni. Soki tokopiaka nde tozoganga o démocratie o boye tolobi ke tokopiaka so mindele yango na baka mosusu ya makambo mosusu ya soni mindele wana oyo soi-disant bokopiaka badémissionnaka omoni mpena likambo boye esali boye adémissionne oyo ezongisi boye adépose démission na ye esalamaka siko bino bokopiaka bango kaka na makambo oyo ezo permettre que bozala na bomonela la population so ko makambo mususu wana bokopie te na position oyo carte d'électeur ba donner ezo limwa muta négligé yango te muta tshoko na mbula te poleli mbula te nini te boye ezo limwa yango moko mais fallait bato ba démissionner. Mais ezo leka boye au vie aussi de tout le monde. Si ko tito ke nous en décembre, te ebité to ko tika la combien oyo ba kosala bazana carte d'électeur boye. Opération en esa zéro, mais combien de millions bimi. Mais ça pas une première fois. 2005. To s'enrolaka. 2005 pour début ya 2006 nde tokenda ko na référendum et là boso bandela ya constitution tokenda ngo avec ba carte d'électeur oyo batu mususu ti lelo ba carte wana ezali na be écrit na onyoso ezali na bilongi na opinion ezali ez expérience ali boso te te ko kende 2011 to s'enrôler sali ba makambo te ko kende 2017
ça roulé toujours sous ma carte au troisième cycle et ça on a fait en 2018 siko likamuni na 2023 après vous avez que élection comme ça pour déjà majorité et belé il y a des électeurs bazan na carte en haute bon tout ça to ko ina ba situation est ça qui miate côté pe ya ouest qui miezate est kuna M23 na ba ADF na ba nani ndenge zalaka ba chanson yango ya makambu ya babatu wana auquel sous kotoyo ba mobondo bazali e makambu kili na bango ba politicien benda kotoyo zongsa kotoyo église catholique pe mopelisi moto azopelisa pe ba moto lelo tozana fin juillet donc à août et dans 4 mois ngana sa zardé koloba ke tout ce qui est une élection bon total hein bon Congo za na mboka ba miracle total ce qui est élection ça ma 2023 ngo ezala élection miracle ouais bon élection miracle bongo bato ba kino voter ndenge ni ba carte c'est limo seni apesi sous chance ba o ba bukisa ba carte ba ya su ba sala ba apesi chance te il faut to ba pe ko loba makambu mususu apesi net lelo koma okutena mutu oh en tout cas patro pena mutema malamu patro na biso tu pena ba pesi biso mbongo les premiers mais ça droit na yo devoir na yo les premiers na kuto za arrêter pour pesi yango de abo koti moi on paye les gens à la fin du mois donc à partir ya les 20 au bandi ko kita ba paye bandi le wana tina série na biso bato akala 60 mata wana tout ça là qui les 20 déjà donc famille eza alerté ba yebi que ba papa ba touché vraiment mais ya lelo bazwa au foot les 5 zo le bo ba foot biso avant bosu bokoti moi mususu Seigneur pesi batu chance te Seigneur le devoir ya ko corriger préjudice na ya sali batu théâtre sali batu boyebi ndenge ni batu ba souffrir na likambu ya rôle mango okeni na ba bureau ngo désordre o ezala ki wana misusu faut ba fina mo eloko po kota na centre ngo oke tongo kolongwa soki TR nini ale batu ba jui carte ngo asalele yango kutunanu eloko malonga te a votele yango te elimwe ba yibie yango pete zala ko isaki a négligé te muta garder eloko très bien soigneusement sika mo aya otala boye photo ezali soute misusu na debia na bakangi na bandoki na famille oh no kwa lingaka ngata limusi elongi na ngai kasi ne ba masolo eza ya kala musicien so azui sete avoir jeté oh ba limusa elongi na passeport jiko ba tu ba vivre na carte d'électeur théâtre wana salami allez au seni apesi chance te azana devoir wana ko corriger loko wana mais makambo ngo pe ndenge bandeli nga na yebi ndeko mwa kene na komina kalamu et commission ya kosenga bato ba $10 et commission se ndenge nini pas si vraiment pour namboka na biso to ko vraiment na suka pena mbutangala mo liloba ya suka pona émission to bige yamba liboso me bana suka te au moni place au moni bureau parce que dans le pena ndé yango to sepel makasi liloba ya bokabwani ezali premièrement to remercier grande équipe nyoso ya Corrector News TV kobanda na numéro 1 na yango Rachel Chako la jolie dame Rachel Chako to pesi ba mbote belé pe ba encouragement na organisation oyo to kutina kati ya chaîne ezala ba chaîne mingi te oyo ezala kaka mingi oyo batelemi na sanzete moko boye babandi koloba batelemi na mur moko boye mais c'est bien organisé cadre mobimbe yali ba studio professionnel to vivre to sepel makasi courage continuer na voix wana et remerciement na yo moko Dimitri Bonganya merci ndenge boyambi ngai na plateau pe bandeko nyonso ba technicien pe ba collaborateur nyonso ya chaîne oyo te remercier pe bandeko ba se donner la peine ya Rolanda biso et bandeli tina suka remerciement makasi pa na bino parce que ebele bazala raso to loba makambo oyo ya malamu batu baninga na bango kolanda te so dia ba monika titre za malamu ebele baninga kolanda te
ebele balingaka ndenge nini kosala boye likolo ya boye wana mbangu bavandeli yango ate eza 4 éditeurs wana aza na temps ya kolanda makambo oyo mingi basan tabu mais tosepeli ndenge bolandi biso topesi mbote na bandeko nyonso oyo bayebi biso mpe bazwaki libaku ya kolanda biso nayebi ke à partir ya Londres mare boss ya Londres ilonga ipomobe tia ya mama mbote na yo esika ozali tosepeli makasi tobosani te papa na biso na Allemagne empereur Espoir Mayabu oyo balandaka biso mingi papa empereur papa po bonganya papa oyo ya kilo ba responsable oyo balandaka ba émission ya malamu tobosani te mare boss ya Paris Beni Nadia bambote na yo esika ozali kala te tozo se retrouver na kati ya Afrika yoyebi kaka donc Luanda wane oningana biso tout présent esa malamu pesi mbote na mare boss ya Goma Nengwa Zawadi Kajabika mwasa kitoko avec nzela minu na ba fossette oyo mpe alandaka bémission malamu nayebi ke osepeli na émission oyo topesi mbote mingi topesi mbote mpe na Luanda kuna na Netambwe Balai père boss esika azali nga komona ngaka muta ba mare boss na ba père boss mondo alelo forme komeli il faut lukaka mbongo lo msute alors po boyoka na bien faut ba boss na ba boss bosola po esala bien po bo se contaminer makambuka ya bien yango wana ozokaka ba père boss na ba mare boss donc ba oyo totangi te awa nazozwa mulunge ya mabe bazosala ngaka singi ezalaka studio ozwaka mulunge po pression eleki balingi kaka na kata mais nazokata na ngai napesi mbote na ndeko na ngai courage esala makasi na ingénieur Lusayo de Pyramide père boss depuis Canada Lusario nazongisi bino penda esika bozali donc mbote bele na bosani te futur député na biso akokende koreprésenter commune ya Ngaliema Nengwa Mbala Mansanga présidente na biso ya Ligue des Femmes Nengwa MC candidate na biso pena na commune ya Ngaliema plateau yango ya Nengwa pesi mbote yaka to yamba topesi mbote mingi na bango mbote lisuna nani yo surtout mutu anayebika kolobaka mingi oyo ndenge nini otangi nga te bolobaka bongo me makambo yango ezalaka boye bamisusu à la prochaine occasion topesa na mbote soit tokutani esika na biso tokutanaka na fula.com esika oyo mwa mabanga elekaka bien na banews na bamakambo mosusu donc ezali mpena plaisir toleka boye kala tosusule bakwa koleka toza annonce mpe kala mingi te baactivité na biso mpe ebele na niveau ya média ezozonga ndenge boyebeli retour en force ya Africa Telema TV et puis fulacom.tv eoleka mpe donc ezalaka esengo trop mpona kosukisa topesi mbote na mare boss éclairage public Brenda Vayanas Pandi et puis condoléances ndenge koko atiki biso toza ensemble. Merci ngalo ba mingi te parce que mbuta zu data ebila mabanga en tout cas na pesi kaka merci na oyo bazaki connecté branché na chaîne ya biso Corotor News Télévision beaucoup de la biso egisa biso pena ba plaisir. C'était bien moi Dimitri Bongania l'emblème d'or de la presse congolaise. Na bwaki batuno tungo bwako Corotor News TV awande correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Corotor News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corotor News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.